ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Nanyango na kokanisa na yo na likolo awana se pona kata motema nanga je connais qu'un seul amour nzambo ya ndima komikaba komipesa mobimba mokonzo ya bonga na nyonso oza nyonso motu ya nanga. Balandi ya chaîne na biso ABC1 omolongo mobimba mbote 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 o mabota mabino tolobaka lolenge bakambi ya chaîne balobaka ABC1, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Lelo to ye lisusu li boso na bino pona koloba na tina na nzambe na malobo nkolo ache biso na motema. Toza na seri ya losambo toza kosala na biso elongo. Paninga na ngai tozoloba na tina na mwa ya jie mamo ya lobi ke di bonheur. Bonheur nini ya kozala na mwana. E yango tozo développer makambo yo ekoki komemela biso bolamu na bavi na biso. Lelo tozo banda malakisi moko tamsu to bamba mi baeto ba misa tundeni nzambe ako sungela biso tika nzambe azana na biso tozui maloba na mukanda na Mark chapitre nango 7e to bandi na verset nango 31 na 31 Bible bina biso boy. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant les pays de la Décapole. 32. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Et le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. 34. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephrata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ephrata, ouvre-toi. Que di bonheur na moya jie. Bonheur pona batu nyonso. Ephrata eye. Bien-aimé, sokotali na kati na Biblia na makambo nkolo asala okomona maloba oyo ezongaka. Jésus eut compassion. Il soupira. Awa na mokanda na Mark. Jésus sokote likolo batu baye baskri ba farisé babindeni ni baye kolina yo biso tozolia mobeko ebito sukola maboko bango baliaka basukola maboko te. Yesu apesi bango ya no apesa bango. Ekita azokita na se femme sérophénicienne na ye abibikisa mwana ngaza malade. Yesu alobi ne biloko bana bapesa bana bambwate. Azol babi azongeli na nzela wana azokende bamemeli ye mokakatani. Mutu moko akufa matoi. Mutu moko alobaka malamu te. C'est-à-dire na vie ya mwana mobali wana bonheur ezalaki te. Nde na yebisaki biso na Mateo toleka ke bonheur eza mbongo te. Bonheur eza mapangu te andi bonheur eza kozala na Yesu Masiya lokwa mokonzi pe mobiksi na bomoi na. E Bible obi Yesu abengi mutu wana pembeni musika na foule. Asimbela matoi pe akamati soi na ye moko asimbi lolemu na ye. Sima ya kosala ndenge wana alobi Ephrata. Ayoki mawana kati na ye
amizongisi na kati na ye akangi Efrata. Efrata oyo elobi na biso ouvre-toi. C'est-à-dire il y avait quelque chose na kati ya vie ya mutu ezalaki ya kokangama. E makambo ezalaki ya kokangama. Bakende koluka bato babikisaka matoi te. Bato oyo basimbaka bato balobisaka batu te. Bayebisi biso te maladi ya mwa mobali oyo ebanda mokolo nini po bato mosusu bakufa matoi na kimukolo, bato mosusu bakufi matoi na bujeunesse, bato mosusu bakufi matoi ntango babotami, bato mosusu babotama bababa, bato mosusu babotami te mikolo baye koloba te. Mais balobi type oyo baprésente ye devant Christ. C'est-à-dire azalaki na famille, c'est-à-dire azalaki na batu. Batu wana babandaki koyoka susi ya ndeko na bango. Babino tata imposer ye loboko. Tozondimaka soko imposer loboko akobika. Bien aimé, natangi ba commentaire biblique. Balobi nanga boy. Mutu azaki rescapé ya ba juif. Ça veut dire c'est moi Abraham. Azayi mwana ya promesse. Azayi mwana bilaka ya Abraham ifale kokisama na vie na ye. Moko ya bilaka ifalaki abika bolamu na Nzambe, bonheur na Nzambe za partage na ye. Quoi qu'il marchait, quoi qu'abandé kolia, mais jamais azala satisfait na vie na ye. Il souffrait des oreilles, malobezate. Ah, nazo kansaka zaki mukolo. Akoka koma na 35 ans. Akoka koma na 20 ans. Akoka passe babi ba memeli ya mutu. Bien mais il y a une différence na enfant na jeune homme. On lui amène un homme. Et vie ya mwana mubali oyo ezalaki okangama quelque part. Azo zanga lolenge ya koyoka. Bien mais na oyebi so bato ba yoka te bazaka na kanda makasi. Bato ba yebi oloba te. Mukola zo balokwa mwana muke. Petanda, chambelanda. Au yoka te. Bonheur na Nzambe ezalaki partage ya vie na ete. Tika nkolo pambola Jacob pona 7e mois oyo eza mois ya bonheur pona muto ya maloba oyo. Moi mobali wana bloqué mais azo vivre na promesse ya Nzambe. C'est pas ton problème. Bloqué quelque part mais azo vivre na promesse ya Nzambe. Makambo esimba te. Ato yoki nzema Moïse soki makambo ezo simba te ozepa. Yo vie ezo simba te. Bloqué quelque part. Mato ezo yoka te. Oh, Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Soki mato yoki te foi ekozala te. Il faut mato yoka. La foi vient de ce qu'on entend. Mais moi, Moubana Bando Yokate, c'est qu'il n'avait pas la foi. Il n'avait pas la foi. Pourquoi Yokani? Azaki bloqué. Azaki okangama. Makambezo simbate. Elo mwezo bongate. Azaya kokangama. Makambezo kelibosote. Elo mwezo simbate. Yako kangama. Batu ba yokele mawa. Po ba comprendre que Christ azoya. Beme. Au monde batu ba yokele rabiso mawa. Na batangwa ba passe. Batu ba yokele mawa. Batu ebele ba ye babi non Seigneur. Impose-lui les mains. Jésus azaki capable ya ko imposer ye main place wana. Pe mutana biki. Mabino. Celui-ci est le fils d'Abraham. Il faut na benda ye pembeni. Comme ça, bato ba yelinga ye, bango ba constater makambo esama na katna ye. Mais il y a des choses, nzamba koso na miso batu boete. Batu ne batu, il faut ba constater makambo nzamba osalo. Mais osalo makambo na nkuku. Et bimi batu ba moni babi ba pambo nzamba bi oui, Dieu a réellement visité son peuple. Na ono bana yo mutozo yo kangai. Mutozo landa ngai.
yana makambu nzambe alingi asalela yo po bato bayokelaki yo ma bamona soba bakeno mutu akutanaki na nzambe. Voilà ABC1 ememi makambo po yo nanga tozwa lobiko tosambele longo ndeye mwana mobali ababendi ye pembeni yoka makambo esamaki batie misapi na matoi bazalaka bango baye na Yesu nasi na interprète Yesu akrashi akamati soi na ye asimbi lolemo ya mutu wana yoka nkele ifaki atika ndengwa me atiki te alobi Efrata. Efrata ya mboka te. Efrata ya munoko na bango. Ça veut dire mwana mobali efaki abika na munoko na bango balobele na langue na bango oyo elobi ouvre-toi. Tangu Yesu agangi ndengwana Efrata mwana mobali o baluka ba exercice efungwamaki elonye kangami na vina o mwa mobali o ezali bilo mibale ezali litoi la foi vient de ce qu'on entend ezalaki bloqué azangaki maloba car la parole c'est ce qui donne la vie. Yango Yesu a répondre Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mutuana yeba ko lobate, malobani na ko bimisa mnoko na ye. Ninye kangami na vina yo. Efrata ye na ABC. Ninye kangami na vina yo, il faut fungwama. Problème nini santene mute kangami. E simbate, bibela bela. Batu besu na confiance na ote maladi elekela yo okoma bibela bela bauto betlanga lisolo ka siko Congo Congo pasi noki su passe la mutema Congo mwamba wango mukie batu bazozwa pesa ka bango pe mensuellement mwana mobali oyo mbongo eza te banke etindi maloba ke bakende ozwa mbongo bakoma boye banke ekati bango mbongo kokata banke ekati bango mbongo tension AVC akosala nini pasi eleki mbongo bakangi vi bakangi pasteur moko tata moko na 22h ayo kuta ane so 21h tale ebele ya français la munoko me alobi ne papa na loso makala eza te po bana balamba loso vie eza kokangama mais Efrata ye elobi ouvre-toi elonye kangami na kati ya vina nini ezo marche te na kati na vino Efrata ye Efrata ye po bavie efungwama Efrata ye po makambo efungwama Efrata ye po bisika bakundaki yo baya kokuta le tombeau est vide po Efrata ye Congo pour l'amour de Sion Efrata ye na memeli yo Efrata lokola mwana mobali ayokaka pe alobaka nazoloba quelle que soit la durée ya makambo ya vie ya pasi na yo Efrata ye soso ndima makambo aloba nga 3 fois amen nalobi na Efrata ye ouvre-toi nani akanga yo aloba yo kobonga te bapesa o malade ntango nga nazokola defente mama na nga azoloba na ngai babanda obenga nga akufa lobi mpo nzoto ezalaka maladi me lelo akufa lobi akoma abika lobi
do lobiko ekota maladi ekenda nzambo aza na bomoi tangu batielaka nga poison na 2013 batu bakanisa na kufaki bateka nga na maladi mais Efrata ekofungola nalobaka na yo naza elembo ya bolingo nzambe. Je t'annonce cette parole qui m'a guéri yango ekobikisa. Ah, nazoba non te reçois la guérison, non. Mais la guérison est dans ta parole. La parole de Dieu amènera la guérison. Nabato baondima Yesu. Efrata. Efrata. Que dit bonheur. Que dit bonheur. Efrata. Peux-tu accepter malobao? Osa fille, peu fils. Il y a promesse. La promesse de Dieu. Il y a Nicolas Vina. Na oto yebisa ndeko moko abinanga papa na bandi église pembe na yo a olobi nini na yebisi ye nzambo ya pesio vision a peso pe provision koke na ombangu te koke pe malembe te koza lokoso te le ministère bakena nango mbangu te ministère etambola na prophétie te etambola kana kimoyibi te etambola kama mabe te etambola na sagesse. Efrata ye po makambo ekangamaki efungama ABC1 Efrata ye po efungola makambo ABC1 ekende liboso ekwa milene. Efrata, ouvre-toi, ouvre-toi. Nakondima na ngai nazomona komo batu bazofungwama lelo na ye tofungola temo lobi na ya nakoya tokoloba tokotanga bapwele eza okangama mais lelo yebaki Efrata ye. Est-ce que okosambela longo na ngai? Est-ce que okosambela longo na ngai? Est-ce que okosambela longo na ngai? Oyo bana nzambe afungola vina yo. Efrata ekota na vina yo. Efrata ekota na foyer na yo. Efrata ekota. Soza na rendez-vous mikanda yo muta poto. Nazo biso kotisa Efrata. Soko za na problème à santé, kotisa Efrata. So na problème à mbongo, kotisa Efrata. Ah, nzamba salaka bank, memi na mbisi nebale. My God, asalaka makambo batu basalaka te. Atinda Pierre na bank nebale. Alobi kende bwaka monyama péché okozwa mbisi mbongo ana kati bongo futa mpako nzambe oyo asalaka banki na libuma mbisi capable ya osale pa nao. Il est capable. Nzambe oyo bakwesi soka ekoi na sena ebale akomi libaya nzambe nanga zwaka forme nyoso mutako opesa ye Yesu Kristo akomi libaya batie likola mai abenda libende na tuna ba physicien. Je suis un intellectuel qui a étudié. Natuni ba physicien c'est pratiquement impossible. Libaya et benda libende. Mais Christ l'a fait. Israël bakat ici. Bakuti mara maya bolo. Mais Moïse a vu libaya. Ache. Yesu a comme rata libanga. Balobi la pierre qu'on rejeté par les bâtisseurs est devenu la principale de l'angle. Ni nyangwa pasi na vie ko kangayo. Nanyango na kokanisa na yo na likolo awana se pona kata motema nanga je connais que c'est l'amour nzambo ya ndima komikaba komipesa mobimba mokonzo ya bonga na nyoso ozanyosa motu ya nanga ozanyosa motu ya nanga to sambela elongo na yo to bondela zabelanga na pesio merci. Na peso merci na mayele mukyo yo pesanga moto pamba o ya koloba na tina na yo pe batu ba yo kanga nzambe. Seigneur Efrata lelo to bandi makambu ya Efrata to loba makambu ya Efrata tozobela Efrata nzambe makambu ebele kangama makambu ebele zo simba te efungwama po yondo za nzambe po yondo
oza nzambe, po yo nde oza nzambe. Tozobelo po oza nzambe na biso, tozobelo po oza mokonzi na biso. Bisika bandeko balandaka ngani, mibale misato tia bango na mutema balandaka ngani. Nzambe nazotika bango epai no, ke makambo ebandaki osimba te, ke makambo ebandaki liboso te, makambo ebandaki sa lokola ekende te, makambo ebandaki sa lesimba te, na ba sante na biso, na ba vi na biso, ba pasi pe minyoko eleki. Tobeli yo nzambe, tobeli yo nzambe, tobeli yo nzambe, tobeli yo nzambe, tobeli yo nzambe. Efungwama, 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 efrate ye, po efungola, efungwama, efrate ye, po efungola, na kombo na Yesu Masia. Ndeko na place ozali, bando beta maboko, loba na nzambe vinange ke liboso, vinange changer, tobonde tozo beta maboko place ozali, tozo sambela nzambe ba vina biso changer, ba vina biso changer, ba vina biso changer, toi na posa na yo. Bavi na biso échanger, toi na posa na yo. Bavi na biso échanger, toi na posa na yo. Bavi na biso échanger, ya bandeko nange échanger. Mutu to aza na problème, a yoka maloba oyo, toi yoki maloba o, a sa lo sambo na biso. Vina ye échanger, vina ye échanger, vina ye échanger. Bisika za, matoye fungwama, e yoka yo, munokwe loba, yawe nangai, devant les magistrats, devant les juges, yoko tia biso maloba po oza nzambe na kombo na Yesu Masia nde tobondela kiboy. Mon Dieu, mon roi, le Seigneur de ma vie, toi qui dis un mot et la chose s'accomplisse. Maloba na yo eza la vie, likola bo mebande kolanga. E na kombo na Yesu Masia nde tobondeli boy. Amen. Peta maboko place oza, nzamba pambola. Chaîne ya kolanda yango ABC1, yonde, landa biso. Soki na osabonate, sabone, na kati, na Chantal Lowoso, yango. To pamboli nzambe. Toza na poste na yo, obenga biso, toa na séance ba prière, o tozo sala, et benga biso na numéro oyo. 09 98 74 29 07. Nuit et jour, sande bandeko basalaka, ozwanga moko na téléphone, le révérend Didier Lompinga, sango mokonzi. Bandeko batuna yanga adresse église, nzamba pambola bino, toza na Kinshasa, na commune ya Ngaba, na avenue Kanyoka 16 bis. Soko komi kaka na rompwe Ngaba, to komi na Kianza, otuni na luka avenue Kanyoka, na luka pasteur moko boy, sango mokonzi, bakola kisayo. Tokutani à la prochaine, nzambe apambola yo, bayo.